Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Congo nde mboka mboka ndo mokengeli mboka ndo mokengeli The Dean of the Diplomatic Corps, Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, distinguished guests, fellow countrymen, ladies and gentlemen. Before I begin my message of the ceremony that brings us here this evening, I would like, with your permission, to invite you to observe a minute of silence in memory of all our martyrs, as well as our valiant national heroes who have struggled to ensure that our country gained independence on that important day of 30th of June, 1960. This year's anniversary coincides with the electoral process, which will be the third general and inclusive elections since our nation became sovereign. It is worthy of noting today that the DR Congo has made a huge progress in multiple areas of the national life. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of Congo, has asked that I take this opportunity to inform you of the current situation in the country. Thus, the Democratic Republic of Congo is suffering no institutional crisis, nor one of political legitimacy. Permit me to thank the various governments that you represent here and to express our wish that in the crucial period of elections, we continue to benefit from your deep support. I thank you. Indépendance, tcha Ozumiye, Okikwaza, tcha Tubakidi. Democratic Republic of Congo. Comme TV, nous sommes ici en direct à la télévision en Angleterre. Alors, actualité de l'Europe, pendant les belé, les choses comme d'habitude. Avant na zonga la bino, tout le monde news oyo, bon na zonga la bino. Thank you, Princess. Votez Ramazan Shadari. Peuple ni soit
Pour la présidentielle, on va voter Ramazani Shadari, candidat numéro 13 à 100%. Biso Tolinguié, Emmanuel Shadari, Tana Congo, on va voter Shadari, Matata Bamama. Welcome back, welcome TV. Nous venons de suivre les images. Wana bomoni Emmanuel Ramazani Shadari na Kolwezi. Ndenge bato babaki ezalaki plein te mais plein bomona so ba image na Alex Sabino. Ndenge ni nazalaki accueilli na kati na Kolwezi. Alors naza komi tuna bandeko yo na Kivu lelo moko moi parti ndamba bato ba supporter ndeko nani Fayulu. On attend qu'il y ait quelque part. Est-ce que les amis du Kivu qui soutiennent aujourd'hui Martin Fayulu oublient qu'en 2016, Martin Fayulu, devant la presse, il avait qualifié sans honte ni peur les gens du Kivu de vrais Rwandais? Nous avons encore son audio et le jour qu'il sera à Bukavu ou à Goma, cet audio sera installé bien à la place de l'indépendance et place publique et sera diffusé dans certains médias. Nous sommes vigilants contre tous les parleurs et envoyés de la balkanisation de la RDC, dont Martin Fayulu serait leur attaquant des pointes. Une fois à la présidence, malheureusement, un rêve, le Kivu à son histoire. Lui, dans les murs de Roger Sadiki, Mungangunzi. Wana ba parole Martin Fayulu aloba, Boyo Kibino Moko.
Alors on a l'inga na fongola peuple congolais miso na mayele na attendement spirituel pour qu'ils puissent me comprendre que les problèmes du Congo c'est pour les Congolais et ceux qui ont moni muto candidat azozwa peut-être ba appui na libanda yeba ke muto ana za na plein mabe donc aza muto pena boko cha pena motema te pour message on appelle ça lelo ezali ka ke pona koyebisa biso que Martin Fayulu aza faux candidat oyo ke azali appuyé par des criminels déjà donc nakolo baté po bato bazoko appuyer bino mo boyebi ba déjà bato bazana ba casier judiciaire mabe donc la sabino image moko na ebité so na ngana la sango ponde ba tango Félix ayaki ona de baba na ko finga memba moi kuna lo bezate na lo ba ngo déjà avant na bi que ceux qui a continué ma solo ba finga e mais a koti kaka bo mo na ndenge bana kin ba yembaki ezape na ba internet ndenge ni ba finga ki mbemba lense peut-être na ro chango ezana zanango ndeka ndenge nzamba wa memangai alors na na lo baboye pona makambo kende obozolo ba gote Martin Fayulu ceux qui na gaz koleka ceux qui koleka nani Emmanuel Ramazani Shadari bozoko mikosa na Bukavu na Kivu na Kolwezi place nyusto azoleka azosala ba plein et puis ba gouverneur ya ba mboka wana bazosala campagne pona batu ba voter Emmanuel Ramazani Shadari bomo na ngona ba image awa alors tout le monde bazoko landa mot d'ordre oye pesami et pas ya chef de l'état alors moni lelo tikonde na zolo baka à chaque fois ceux qui lelo batu bazolinga ba bebisa élection na biso ezaka parce que batu baza jaloux ba comprendre que même peut-être Kabila za na été lelo mais les gens ba rotika la kaka na mémoire na ye ba rotika la kaka ko kumisaka ye ba rotika la kaka ko supportaka ye bozo mona nde bazo yemba bozo mona ndenge ba bimisi banzime belati toko voter Emmanuel Ramazani Shadari parce que lobi to votaki Joseph Kabila Kabange lelo tozo voter Emmanuel Ramazani Shadari donc bo tchawa na mutu na bino eza continuité na ndenga mabete eza continuité parce que nzamba tinela ki biso mutu moko oyo azalaki envoyé pona koyeba kosunga mboka oyo ya Congo c'est le président Joseph Kabila Kabange malgré de tozoloba il faut to ndima to tika atie démocratie na kati na Congo asali que après 2 mandats élection au salama to tika élection au salama na paix parce que président a kota sika après 2 mandats a se représenter et comme normal parce que président na ko tia kutu hors de terre ko changer constitution parce que le président Kabila a salaki yango déjà tiki déjà et comme le quoi était na Nigeria ndenge zalaka na Nigeria 2 mandats mutu so aye donc tout tika na biso après 5 mandats ce ko 5 ans na so ko quitter il faut solution élection ce ko passer donc ezala nengwana makamba tika ezala ngo partout d'ailleurs tika c'était mon français ezala ngo partout mais ceux qui sécurité ezala ngo bien boche na bino ba garde-vous na bien ba vigilance bosala na ndenga vrai tika je peux ko sala matin na ba Gambie sala makana ngo président na lekaka na ye mais il y aura un temps où le cas qui wana que no temps basala que no que ya gagné mais ka bato o ya ye babi que te no président poli malgré ngo que était mais soka ka kendaki mais biso siko ndenge za lango na président Kabila keyi afungoli jela mutuni surtout élection vemeza open Emmanuel Ramazani Shadari azalo ko la mututu azo sala campagne na ndenge na ye et puis bazo soutenir par exemple l'appui il y a gouvernement où est en place bazo pesa message mon ordre et pas ya batu ba voter parce que nous avons besoin de changement et ça déjà changement président de la République et ça la combo mususu et ça déjà changement to senga ki élection peuple congolais tout a besoin d'élection et puis dans la stabilité image bomona Henri Mouva azapé député candidat azapé député donc azapé candidat député na Lukunga asa bongisi bapon abando bongisa donc ezomona ke mutu to azoya siko azwa na idée ya ko porter quelque chose ya ko bongisa même bakimbuta na pele lokutu azosenga yepesa su candidat so na chango wana ezosenga makamba bata chango ndenga tongela bango soki balabala wana alobi ke mbalo akosala bien bon azane député gouverneur oya sika donc il faut changement ekota batu tout balengwa na bakimbuta kolonga gouverneur asika koya makamute sala soko sali bien te après 5 kolongwe totika donc bona nana ba image oyo na ozonga la bien to beta sous masolo bien parce que ça la ngape moi ay mawa congolais zo comprendre te see you after
Embarquez-moi. Dimanche 25 novembre 2018 ngingo botala ebele ya population batondi awa na malweka nyonso pona démarrage ya campagne électorale ya candidat numéro 508 ya Lukunga Henri Movasakani oyo bana ya Lukunga baza kobenga na bolingo nyonso ataka de pointe ya Lukunga sikoyo bozwa kokoma na ye na pomoleka 508 ya Lukunga Henri Mova bozwa akei bapesaki ye somo amati na moto ye moko na bwa boza kozwa sikoyo carnaval elongo na bawewa nzela awa botala bino moko ndenge population ya Lukunga baza kosepela ti na kati penza na bakartier lokola Kikusa pe Chikapa oyo ekaboli commune ya Ngaliema na commune ya Mongafula epai population ya kote oyo batondaki pe na esengo makasi pona passerelle oyo batongeli bango oyo ezali financé na fondation Kawen encore que kotraverse awa ezalaki nde likambu sikoyo bozwa ndenge Arimova 508 ya Lukunga ainauguraki passerelle oyo pe nsima inde tina terrain ya terre jaune epai bato bayaki lisusu ebele pona meeting ya lancement ya campagne électorale ya candidat na bango Henri Movasakani 508 pe ba concert ebetaki boyoka lokole. Tozana posa kokote papa Mova pa 508 tobandai konyata na mai lelo teli biso po tokovote ka numéro 508 biso tokovote papa Mova na numéro 508. Bana Lukunga balobi candidat na bango na députation nationale na district ya Lukunga ezakaka Henri Movasakani numéro 508 ataka de pointe ya Lukunga po azalaka toujours na bango ya kosambezaki 508 Henri Mova elonga ya Lukunga
Shadari, Tana Congo, Tokovote Shadari, Batata ba mama, Tokovote Shadari, Ilenge ya Congo, Tokovote Shadari, pour la présidentielle, Tokovote Ramazani Shadari, candidat numéro 13 à 100%. Biso Tolingie, Emmanuel Shadari, Tana Congo, Tokovote Shadari, Batata ba mama, Tokovote Shadari, Ilenge ya Congo, Tokovote Shadari, votez, 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 Shadari, votez, 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 Shadari, Lobi, vote Kibiso Nyoso Kabila Kabanga, Lelo, vote Biso Nyoso Emmanuel Shadari, Mokonzi, votez, 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 Shadari, votez, 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 Shadari, Lobi, vote Kibiso Nyoso Kabila Kabanga, Lelo, vote Biso Nyoso Emmanuel Shadari, Mokonzi, Biso Tolingie, Emmanuel Shadari, Mokonzi, Tana Congo, Tokovote Shadari, Mokonzi, Batata ba mama, Tokovote Shadari, Mokonzi, Ilenge ya Congo, Tokovote Shadari, Mokonzi, pour la présidentielle, Tokovote Ramazani Shadari, candidat numéro 13 à 100%. Biso Tolingie, Emmanuel Shadari, Tana Congo, Tokovote Shadari, Batata ba mama. « 9 octobre 2016. Kinga Kati. L'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange, instruit avec insistance les membres du bureau politique de la MP sur la mise en place d'une cellule de coordination électorale de la majorité présidentielle. Le rôle de cette cellule de coordination est effectivement d'aider les partis politiques de la majorité à l'unisson à pouvoir disposer d'un schéma clair, des moyens suffisants pour pouvoir gagner les élections. Lundi 9 janvier 2017, le secrétariat général de la majorité présidentielle matérialise l'instruction de l'autorité morale avec le lancement officiel de la centrale électorale de la majorité présidentielle, MP. L'invitation est lancée. Les présidents des partis politiques membres et alliés de la MP, les personnalités politiques indépendantes, les présidents des associations affiliées, tous 14h au chapiteau de l'hôtel Pullman dans la commune de la Gombe. Pour le lancement officiel de la centrale électorale de la MP. Le processus électoral est en marche en RDC. Et sur instruction de l'autorité morale, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, la majorité présidentielle se prépare à la victoire finale. Lundi 9 janvier 2017, 14h, chapiteau de l'hôtel Pullman. Lancement officiel de la centrale électorale de la majorité présidentielle. Le rendez-vous est pris.
of always running out of data? Don't worry, we've got you covered. With Leica Mobile's UK Plan Ultra, you get a phone-busting 15 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £12 for 30 days. That's a limited time offer of over 50% off when bought online with a new SIM order. That's big data and big value. Visit leicamobile.co.uk today to see the full offer. Terms and conditions apply. Kushiga. Victoire imeshakuwa upande wa kwetu, sio vile wandugu. Dimanche 25 novembre 2018 ngingo botala ebele ya population batondi awa na malweka nyonso pona démarrage ya campagne électorale ya candidat numéro 508 ya Lukunga Henri Movasakani. Oyo bana ya Lukunga baza kobenga na bolingo nyonso ataka de pointes ya Lukunga. Sikoyo bozwa kokoma na ye na pomoleka 508 ya Lukunga Henri Mova bozwa akei bapesaki ye somo amati na moto ye moko na bwa boza kozwa sikoyo carnaval elongo na bawewa nzela awa botala bino moko ndenge population ya Lukunga baza kosepela ti na kati penza na bakartier lokola Kikusa pe Chikapa oyo ekaboli commune ya Ngaliema na commune ya Mongafula epai population ya kote oyo batondaki pe na esengo makasi pona passerelle oyo batongeli bango oyo ezali financé na Fondation Kawen encore que kotraverse awa ezalaki nde likambu sikoyo bozwa ndenge Arimova 508 ya Lukunga ainauguraki passerelle oyo pe sima inde tina terrain ya terre jaune epai batu bayaki lisusu ebele pona meeting ya lancement ya campagne électorale ya candidat na bango Henri Movasakani 508 pe ba concert ebetaki boyoka lokole. Ezana posa ezana posa kokote papa moba ba 508 to bandai konyata na mai lelo teli bisopo to voter ka numéro 508 biso to voter papa mofa na numéro 508 bana Lukunga balobi candidat na bango na députation nationale na district ya Lukunga ezakaka Henri Movasakani numéro 508 attaquant de pointe ya Lukunga po azalaka toujours na bango ya kosambezaki.